Divorce consommé. Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe, Moïse Katumbi. Tindika, télévision, Papi Kamwasi, chers internautes, bienvenue dans cette émission. Bonjour, prophète. Bonjour, prophète. Bonjour, Papi Kamwasi. Bonjour. Bon, c'est quand on a bien prophète parce qu'il y a eu divorce consommé, UDPS, ensemble, UNC, il a déjà prédit. Mutalobaka yango, eza fumu sabata, alobaki libala oyo mariage oyo kufanango, kalamingite ba pesa ki ba conseil, bino pe bo critique ki na poto. Président ya parti Félix Tshisekedi Tshilombo. La dernière minute, après ça, qui mot d'ordre que Bocha n'a ces unités de l'opposition, malheureusement, qui a bu boira, ce qui est déjà dans la rana, comme Benakati, Ato Bombi, et Robima, et Bimi, Fumu, Maramoyo, le Bakoswa Wapi. Non, mais Ezali analyse, na s'intéresse à mine, na Marambo, spirituel. Mais na salaka plus attention na ba acte ya liboso mutu asalaka Katumbi comportement ne kaka yatika Kabila na monaka suspect ba mon j'avais compris complot ni nous ko se préparer ngwana na zaolo balikamwa nyoka mitu neuf ba nyoka ne ba Katumbi bazalaki ba Kamerhe ba Jean-Pierre Bemba Kabila yemtazo gérer yango azako gérer mitu neuf wana parce que lelo soko moni mafinga o ezoko salema auprès à présent na biso Fachi au contraire peuple congolais bo beta maboko bo sepelezo la tsake victoire et komi pembeni parce que baza agité ba comprendre que Fachi soka zui makambu na maboko c'est fini bango ba koma tsu ba président na mboko te yango na tozo le moment moko très difficile il faut batu bazala très attentif boyeba nini ezoko salema na comportement ya ba individu politiko yo ongana lo bakaki opposition za na okaka IDPS za Fachi talaka décision Fachi azui niveau monde entier ningani niveau bato mitema mabe ba bini ba fingi mama na ye ba fingi IDPS ba fingi pauvre père na ye le sphinx dozo mona ke motema mabe ya kolakisa victoire ya bonheur Fachi azoluka mema biso babimisi yango siko na poasa balakisi ke tozali na biso bandoki tozali na mikila na maseke no souci na bango ezalaki Félix pe a boycotté or Félix avait déjà na liso nga na bengaka l'œil du lynx l'œil de laser l'œil à aigle à ça comprenait ki makambo machine wana eza nango ba intimidation parce que Fachi azaki bien informé na ndenge ba machine wana ngaki uta Corée du Sud pour ne combattre na Congo ba bloka kango na mai na ba américain donc intimidation les aki pour topé c'est légitimité à transition Kabila zaki pour luka pour tout ça la transition na selon feuille de route qui n'est ko présenter na conseil de sécurité à transition à 2 ans wana to lobi to kopé ça a été et lelo na ko expliquer no ba tactique na bangwa mikio etikali na ba Francis Kalombo ndenge bazo ko préparer pour ba luka mutu ya IDPS le IDPS est toujours uni. Et la personne, nous sommes en merci, ministre secrétaire général, n'a dit ce Jean-Marc Kabou, pour avoir inspiration, à Kolobapena, qui non, Bamakambo, Machuana, Toko Kendete, je vais vous expliquer pourquoi Babo Tobo Inikamo Macho. Bobo, parce que vous avez 3 millions de dollars. Babi Kabunda, Tonganda, qu'on a besoin de chantier dans le monde, à ce qu'il y a un habité. Balobia Somi Bajip, il y a un catch à Tamula, Tara CG. Tamula na catch ngo bakara mike mo ka confondre catch aka catch za basket te a bakara mike to benga ngo ba catch donc atamula ba voiture mike wana kaka donc yango seja za nango mutana 3 millions atamula na catch na ibité donc peut-être na boko sa réponse na wana réfléchir kaka donc boboyi marche parce que besoin 3 millions de dollars ba combien ngo donc en chiffres et en lettres 3 millions de dollars wana au bino bozo koloba mutabimisi ona muto sobolo nani boketu vraiment muto azali na état au mobali wana azali nango akende koloba likambo 3 millions na rappela kabino chaque fois no bike
richesse à monene au peuple Fatia Zanango et peuple naï. Tous ont 80, plus de 80 millions de Congolais partout de par le monde. IDPS, ils ont régorgé bah, sympathisants, bah, combattants effectifs, bah, au moins une affaire à bah, 60 à 40 millions de Congolais. Toi, tu crois que ceux qui te fungolé bino compte na biso au tout ça il y a $1 pour la Fachi parce que d'ici la Ligue des jeunes tout ça la dîner mon pour la récolte de fonds à Fachi tout l'équipe 3 millions en a été oui le budget na biso ça combien pour na token élection et l'équipe 3 millions na dozo mona eza jalousie motema mabe boketu azali mutu moko aza maudit boketu aza mutu abakisi makasi epesa ye ba retour à se retrouver te na poto azwi temps kotanga te azwi temps ko rendre niveau intellectuel na ye à la responsabilité yango wana azokende na bamagui ya ndenge wana ça veut dire bazopesa ye mbongo mpona leka ofinga parce que bazwaka ye nde spécialiste ya mafinga do bautilisaka ye mpona bainjure do ayebaka te ke bazosemoke na ye ye pena lelo so akanisi ke Moïse Katumbi wana so azwi pouvoir ndenge azoluka wana ya kozwa poste nini na Congo webi poste baochai baochai pona kino laksaka bakulu na ndeni bafinga abato ah bon des postes là réservés pour la boketu premier alors c'est que bozi 3 millions te comment vous pouvez dire des choses na mutu na biso même ezalité ça c'est un peu un faux débat qu'est-ce que nous encore s'éterniser dans les 3 millions pesanga siko vraie raison oyo est créé divorce brusque il y a opposition divorce brusque ya opposition to opposition eza IDPS bango nde ba s'écarter parce que bayaki na ba ambition na ba na ba carte na bango l'opposition c'est l'UDPS la tête ya opposition ezali conduite par Félix Tshisekedi gardien du temple Jean-Marc Kabund Fumu Sabata fils Mukoko son Batutu Bazali même ba journaliste au Bazali ko comprendre sans sa combat tozali ko bunda divorce ezali te bango nde ba s'écarter parce que baninga ba mema biso na logique na bango ba e kokota na train biso tozali ki kokumba ba monike train yango ezoko kende a bon porte ngi to koma pona tozwa pouvoir Kabila longwa bango mo ba sauter na train ba kwei ay ba banyo belela ba très wana bazo coller biso eloko eza na spécification na bango moko personnel ba traître par rapport à quoi parce que nous avons compris que machine à voter ezalité Kabila voulait qu'on puisse boycotter les élections pour entouper ses légitimités à transition moko oye moko si apesa qui fait des routes dans les Nations Unies et Donald Trump passé à ABC qui a kokangaye et kokanga Kabila ça veut dire Katumbi aussi doit être arrêté pour la vente illicite ya ba uranium pour la vente illégale ya ba minerai dans ba pays où ils allaient considérer comme des états voyous yango moni Donald Trump a décidé na Clinton, na Hillary Clinton, il faut s'expliquer, s'enrichir ndenge nini. Yango na mission ya Donald Trump ezali ke Fachi a récupéré mboka po ba richesse ya bana mboka Congo et profiter na bango moko et à travers Fachi nde to kokanga ba Rwandais wana nyonso o ba bomi ba Congolais o ba sali ba fausse commune o ba piller Congo à partir ya Kabila so to kangie to ko sala fil conducteur tito koma na Katumbi to kangaye to kangape ba juifo bateki uranium na sima Katumbi to kanga Kabila nde soucio Donald Trump azanango do pona esale mandengwana to boyi to kene na désordre pour to sali ba marche on a compris que lui il veut s'entêter il faut tous les dispositions sécurité yango na moni tozui armé tozui pe bateau ba quoi pour intervenir pour na kokanga Kabila en chair et en os. Donc le 23 décembre sur l'élection ezalité pas de transition avec Kabila, on doit l'arrêter pour qu'il soit déféré devant la justice pour n'aba crime, n'aba fausse commune, n'aba pillage systématique à Salignoso pour tout sila n'aba Rwandais bazonga na mboka na bango, tout fanda n'aba Rwandais oyo bazali noble ou bazana comportement pour respecter mboka yabatu. Mais plus question tout le monde a sous un étranger na présidence à Congo, ça veut dire il faut tout respecter constitution na biso, il faut 100% congolais moi na mboka zo pouvoir fatinda zo fungo la porte on a pour Makila Tshisekedi et souffrir mingi niveau Makila na ekomi ko binisa teneur ya koluka ko vaincre le mal
Donc yango ne la kisami na kati na biso ndenge to répliquer contre ba diaboloso nyonso bazalaki contre Faci, baluka ki mutu ya Faci, baluka ki ba koisa na meeting, baluka ki ba meme na logique na bango, mais ils ont compris que Faci a dompté bango comme il fallait. OK. Si on est sali bango passi ba otobi obengi entre guillemets ba opposant ba qui ko s'attacher ko se rallier na UDPS. Ni ne sali bango passi bolo ba sur langage mon côté. Non, bolo ba langage monté bango il faut pas s'adapter na langage na biso parce que biso ndeko. On est comme dictature yo pe. Dictature té. Comment batata mi bimanyo cela ba s'adapter na dictature té. L'UDPS ezali parti ezali maire bango ne maman ya opposition jusque là dans to moni mwana oyo opposant oyo to ki ko pesa confiance té. Langage et salemi on ezali nini. Ils ont compris que ba porto Félix azalé kokota bango baza okota te ba engagement au Félix azalo zoate. Félix akuta na moi ça il y a Donald Trump. Il y a un vertige. Vertige wana parce que hier solo li na bango solo li en tant que responsable oyo papa na biso atika ki pona aluka solution pona peuple congolais. Et Trump ayebaki Félix ni. Est-ce que IDPS oko bungango IDPS mutesali masolo minene parti minene na ba socialiste Donald Trump azali démocrate et ba démocrate na ba socialiste tout ça na ba infinité moko o ezali na ba réalité politique selon ba loi o ba socialiste ba fonctionner nango et UDP c'est ça l'histoire munene ba dossier au Donald Trump aki okuta pe dossier à Congo mais ba tout ba joie qui rôle marqué c'est ça ba 10 millions de Congolais au bazai kunana 15 et ça les net 15 millions ba africains ba kene ko luka bana Donald Trump pour ba expliquer bango ka ya Congo na ndenge Clinton va s'enrichir illicitement. Il y a entre Clinton et Donald Trump, il y a une adversité à Makambo, homme riche, milliardaire, et Donald Trump a comprendre que famille Clinton, parce qu'il y a qui découvert le dossier Oyo, Congolais présenté qui est Congolais Nabiso Bazo Kobunda, pour na ba sa valeur na ba bantou na monde, on est présenté quand on a Donald Trump, et Donald Trump a étudié dossier, il a compris que non, UDP c'est ça seul partout au travail na bango baza na confiance na biso ezaba Martin Fayulu te ezaba bembate mais les solo on peut ba solo là Félix na mwasi à Trump et beta matin hein te biso to e bakango UDP biso to ki ko fungola bino te meto fungola bino po boye ba place jalousie wana euti po ba contact au Faci azo kozwa bango ba obengisa bango te akekuta na Museveni asolo na Museveni c'est clair que vous devez déjà déguerpir na mboka na biso et Kagame a déjà instruit pour ça yango no moni bazo banga baza obligé donc yango baliko wela kozonga la francophonie akiko diembe la pesi bambongo ba Macron pour ba yebi que force ya grande puissance ya Afrique ezozonga na Congo avec Faci yango na bazo supporter leadership pour anate mais balinga te za leadership moko eza soutenu par Dieu et Fumu Sabate est derrière yango no moni nazalaka clair quand je dis des choses je donne des informations ndenge sengeli pona linga ka bandeko na ba congolais et je suis très fier d'être bantou, je suis très fier d'être congolais et je suis très fier d'appartenir à parti local UDPS parce que ezali force ezoko sala biso toza la batu. Mais tant que le que UDPS est comme mal entouré, ne le que bali ko s'attacher. Oui. Babi Félix comment qui en danger? Na ba vipère tout autour naé. Ba précaution ni besoin qui pour protéger Félix. Non. Là où il y a un chef, hein, il y a toujours des gens au bazaka faibles. Et ça les makanango pas. Même Kadhafi a des gens faibles tout autour de lui. Félix bazana bato baza faible au Katumbi azo utilise na moment où président Félix Azoya azoko nettoyer entourage ne wana bato mabe bazana tout autour na ye ba lingi ko aider Félix te. Donc ezelo komoko oyo biso tout au comprendre que eza danger moko eza permanent. Même la bato na biso sécurité, Katumbi est en train de manipuler les gens après sa kabatu bambongo, a touché kabato baza proche ya Faci pour souci ya Katumbi eza a sorti jama Kabunda parce que Kabunda lingi kopé ça est Kabunda do débusquer ba système na bango tout diabolique azo inspiré Faci pour le présent Faci a chargé na diplomatie internationale yende mutazo ko lande la vraiment diplomatie on a la lettre que tout ça la terreur na virgule
tout ça la terre rare na mot français même na verbe azo kolandelango et talaka fachi apprendre na anglais akomoloba na anglais pour na décidaka a négocier ka yemoko na Donald Trump tête à tête na ba entourage ba Trump tête à tête interprète peut ça ba cha no ba cha ambri hein ba mbouima moko yango nande biso tolobi boye bozela bokoyoka ba décision sikezo bima bazo sala nettoyage parce que ba très baza tout autour à présent fachi ba zappé en akati ya parti na biso pour ba déstabiliser parce que souci akatumbi ezaki ba akabola fachi na kabuni yo moyebi o nini balobi te oui to ki téléphone ku sonaki na miso kabunda yo qui vraiment mais les Moïse mo bolongola moto wana fois longwa yenani ya longola alongola muta a sauver Congo, a sauver parti munene sans scrupule Katumbi vendeur ya uranium à mine Chikolobo il doit être arrêté ce qui bakangi Kabila il faut pas poursuivre et bakangi parce que il a été parmi ceux-là au bateki uranium illicitement, illégalement dans le pays où ils sont considérés comme des états voyous pour monter à la désordre comme il est là. Katumbi doit être déféré devant la justice. C'est un criminel économique. À Salisi, ba fuite à ba capitaux dans ba niveau moko oko imaginer en plus à Salisi ba ndeko na ngai ba katange ba misale zanga tina pour teneur ya uranium et koti ba ndeko na makila lelo ba katange bazo souffrir pour na likambwana aya luka comme président pour na teka Congo wana na kopesa occasion te ayi bakake toko kangae ya mona ki fachi camarade na eti akomisa fachi ondie oya linginde fachi akosala fachi azo sekayo na suka bino mo comprendre bo sauter na train to zago kende batika na se ba komo belelo très fachi très un traître ne peut pas être avec le peuple derrière traître azakaye moko donc le quoi botika libino moko bino nde ba tête na kindoki na bino diabolique wana Francis Kalombo ndenga zali wana il faut s'expliquer na ba crime en sala o abeta ba combattant a somba 2 conteneurs à ba machette na ebaka na 2011 a pesa ba jeune a PPRD pour ba kata ba combattant yo kanisi poso na tosili sango yo oko samba tozana bino a. Voilà, pas de panique, changement de plateau. Donc, vous êtes toujours dans le contexte émission d'ambition liée à l'actualité. Tindika TV avec Papika Mwasi. Tout ça continue ma solo. Voilà, Fumu Sabata Siko a expliqué Bicho d'ici 4 matins à opposition. Tout le bata bongo. Parce qu'il y a la marche anti-machine ou contre-machine à voter. UDPS, après, on a reconnu marche wana toté Fumu Sabata à vous la parole. Non mais si vous avez position à ba continue biso bango ba reconnu marche moi d'aller vide ba reconnu marche ya d'aller ba ko revendiquer loko moko oyo ke et ko pesa bango litomba mon côté base à la conscient que aussi to comprendre plan na bango bazala ki nango contre Fachi contre UDPS. Ce qui est plus important, c'est terre, à l'écart, parce que bison de token nous résoudre les Cambouana. Marche wana, eza marche moko, ezali na ba acquaintance na pouvoir en place. Ça veut dire, bazana souci des ordres kota pour le ko la ba échouer pour na kozwa légitimité à transition Kabila zaki ko luka. Parce que bazo luka marche wana pour air des ordres et salema, bake batumbi seni. Basalika babilo na bon basala kande Kabila sala pour infiltrer les gens bazu ba machine batumbi pour bazwa raison pour Kabila lo baketo fanda to solo la la cyber wana IDPS kaka ndengwa me touro to boy biso tozana ligne de conduite na biso tozo kolanda ça veut dire après les 23 tundi komona tsu Kabila parmi biso te c'est ça notre problème sikoyo marche wana so ba osala ngo déjà, à ma connaissance, je pense que Bakosa l'a noté. Ah bon? Je vais passer à Yango. On a souhaité bonne chance parce que la marche union sur Bisson de IDP. Non, tu as Peter Tiani, tout ça dans l'émission. Et puis, on n'a pas pu bien après marcher. Ce qui marche, c'est allé. Donc, ça veut dire, Bisson de tout ça dans terrain. Tu es bien dit, tu as dans Zela. Tu es bien dit, tu as na Moura, na Banjili, ou Baoutaka aéroport. Tu es bien dit, tu paralyses Kazandu. Tu es bien dit, tu as une base, ou tu as une base consistante
pour aussi là na bango mais tout ça li ba marche belé to yo comprendre même pour m'arrêter ça la ba mouvement non ya biso ezaka toujours pacifique ndé ça les makamé et mon reçu ba tumboli biso déplacer dégénérer quoi mais ce qui est vrai tout si to la qui si ba performance ça ba marche tout na ba ville morte ce qui est plus important ils a plus disposition sécuritaire na biso oyo bande ko na biso ba angolais ba ko intervenir pour ba Banyata Kabila parce qu'après les 23 tout ça on a besoin de moment. Nous devons assurer confirmer l'événement où il y a Angola Baroya mais ils ont ça bien fait hein. Non mais là qui processus accord à Saint-Sylvestre Kabila est bien beau. Et puis ça vient de pour lui laisser à une évolution biso toujours que non à un niveau ni au fatia za nango pona kangaye et il essaie ya ngona moni azo manipuler ba citoyen politique au boy ko comprendre socio IDP ça nango donc eza ba individu polinga ou benga ba individu politique na ninga bo pesa mo comme opposition te parce que ba na sens ya opposition te quoi donc nga pona nga ezali bango mo ba yebi procédure au Félix aoke na ngo yango moni créer bango jalousie wana ba kopo Félix azo sala ba engagement Félix azo sala azo fungola bango te yango moni kanda na ba fingi papa na ye ba fingi Congo ba fingi batu nyonso o moko ku na kamwa ki abio je préfère que Kagame a dirigé Congo que Félix a dirigé Congo na seka kina na bia éviter kazo komi loka eza malédiction azo komi bende lo mono boti mwana bana bazo kufozo ebate parce que bato ba kenda kina monde wana mususu ba kufi injustement na ba biloko ba Rwandais na ba Kagame na ba Mobutu ba sala biso ba jouer ka pe rôle makasi na monde physique mais ba sala ka attention na moto donc azam tout monde va maîtriser na l'antimatière te wana dans ta partie na mona ke ka na internet akomela ngai na mona ki na internet na seka na ngana bita muto azo se mobi azo comprendre makambo te makambo mboko eza makambo kwa molimo soko moni lelo Fachi azo continuer ko garder ligne ya conduite na Fachi aroki ko bima en dehors ya engagement pour azuina bokoko na bisote na nzambe so bango loko zo sala bango bazo mema politique ondie ba couple na bango nde bakenda osombi pizzo kacho kabeli masano ali nde ba mema ngo ndengwana mais ba cérémonie où ezali mystico spirituel au IDP sa sala bango ba sala ngote yangwana eza très difficile balonga mutu lokwa Fachi parce que mi soit Fachi place azomona Katumbi amona place wana te. Quelle est la décision finale ou la position finale de l'UDPS dans le processus? Donc, UDPS, à ce qu'il y a une élection, Yemoko, qui mvuka wana, nous avons portugais à Cabo. Donc, Panzani, et Sili, Oya Linga dans l'UDPS, à s'aligner, Oya Boy, Landa Katumbi. Et Panzani, Bango Mokonde va s'écarter. C'est l'UDPS qui incarne et le peuple congolais bisonde toujours incarné force wana bango bayaki ko se greffer siko bazolu ka ba benda biso na logique na bango ko biso toyebi déjà makambo bazo sa ko boycotter ba élection biso de ton expérience nango toyebi ba effet nango ko boycotter mais tout oyo to boycotter parce que la communauté internationale s'est rendu compte que c'est l'UDPS qui a toujours eu raison. Tikato a tout s'appuyer. Il faut balayer la richesse à Congo d'une manière démocratique avec un pouvoir responsable. Eux qui sont congolais, mais yo, papa. Oui, que Kabila y a qui pena pona à Kabola Congo. Kabila mission nae a yande pona à Kabola Congo. Ça veut dire ba piller mboka Congo ezala morcelé. Balkanisé. Ba récupérer surtout balouba il faut ba boma balouba parce que balouba ne bazo télémer la dictature nyonso zokoya. Or moi je suis de l'Équateur mais j'aime les balouba pour l'esprit na ba responsabilité wana. Ya chicha sa leki sa biso na ba dégra ba identité tribale wana. Biso to comprendre ya masolo ba bantu. Ba koko na biso ba côté li biso nyonso donc toujours télémer la ba bantu de bazo zo makamna. Yoka. N'a eu information, la boy confirmé en parce qu'ils a non la moi coucou parce que ça l'a mis en aparté. Il semblerait que déjà président INC donc Kamere a bandi qu'on négocie la IDPS a bengi déjà pour s'excuser par propos à secrétaire général na ya parti
naibite peut-être alinga se regreffer yo le binding. Papa, Kamere, c'est quelqu'un que nous devons chasser ensemble avec Kabila et Katumbi. Kamere, c'est un espion, il y a un niveau moko beaucoup, il faut imaginer. Moni, tout ça là, cours à criminologie, batangi saka biso makambo à délinquance juvénile. Toujours qui moi cours moko bazao expliquer biso comment est-ce que les êtres humains sont liés na ba nyama. Mutu mususu mneti nga na phobie ya muselekete na koka na supporta muselekete ngaso chenga muselekete ata na ndaku na monye kana ndaku na olala wana te siko batu mususu bazaka neti banyoka il place aza il faut le lemo na ya bimisa po batu ba panzana batu mususu ba neti ba makako place azali il faut asalisa batu ba grimace moko bomona batu batige na kidiba ba na suga ya akimi mutu mususu neti éléphant mutu mususu neti girafe mutu mususu lokwa nzinzi mutu mususu aza na esprit ya libido eleka etro neti lapin batu bazali ndengwana so Kamere azali vipère c'est non bi vipère dans le sens azapena vipère ya endwana o azalaka soka bandi ko sonner na bisio batu nyonso na coin il faut bakima rien que na sonner ya ko sonner Kamere aza mutu toki ko pesa ta confiance ata mukete parce que Kamere aza mutu ayoka ka sonité donc asali bino boye akei aye pona luka stratégie muso mi bimisane kaza mutu malamu yakanisa ba français belé wana lobaka ba verbe oratoire wana zala nango ça veut dire yango ne ko sala ekaza la chef comme président or na constitution ya Congo il faut moi na Congo azala 100% congolais pour nazwa pouvoir il faut eloko wana esila ça veut dire Fachi azofungola porte Kamera 100% aza congolais te Kamere na à l'époque na campus azalaki président ya ba Burundi je crois Uganda ou bien Burundi yokana nkombone soki Kamere kanyangiringiri soki kanyaondi ngongezo beta ya catholique ezo beta yo soka bantu na kombo wana tala Rwakanyingini yoka so Rwakana ebite tala même forme ya mutu na yo zomona kaki suka na ba escroc suka donc tipo wana na supporta kete suka bani escroc so ya zoya aranisi ke soka ye a s'excuser ndenge mutu na ya nini alobaki mais nani mutu azako loba makambo ya diplôme Félix ye mutu azotinda batu na ete mais oui mutu okutu mutu na saliza eloko muke makambo ya diplôme Félix c'est lui il est allé tina Belgique pour vérifier ngo afutelaki mutu mbongo akende kuna pe na okotangela e kombo na e mais na okota na babuzo bana ete aiba ke Félix Amasa n'était jamais Kabunda Amasa n'était aiba kango ke lui il doit partir avec Kabila parce que ba yebi ba minéraux o bazoko extraire na Est République démocratique du Congo Kamere na makila ba congolais na maboko ba troupeau tozomona na Est wana ba tondi na ba minéraux wana na ba milice mike o bazoboma ba eza pona ko protéger ba mabelo ba minéraux ezobi bango tu bazana ba mabele nde omona no eloko wana efu esila tolo ba muke donc Moïse Katumbi Vital Kamere batikali kozala binemi ya Kabila te ba pire Kabila na occupé ko peso ba preuve yo imaginer niveau iranium machikolo bondenge tekami toi tu crois que ba dossier au Kabila Katumbi azaki ko bimanango signature Kabila ezalaki te bazana ba entreprise mususu bazo travailler ensemble nanu bakati ba lien wana te yo kanisi pena era azaki na Lubumbashi so Kabila pena azali na besoin ya boma Katumbi encore boma ete o babeti etonga Kabila beto tonga beto tongera te yo Kabila pena beto tongera te yo ba comédie bangende babimisa leader moko ba mwaneti bazoni okole pour peuple mingaye tazo mona Lubumbashi mona batu sur internet Kabila pena aliotika Katumbi te Kabila bwakeli Katumbi gaz nazo seka kabat no bitala bato ba comprendre donc ce qu'on a comprendre bien scénario et salamaki na meeting ezaki prémédité on dirait ba calculer qui a monté solo lango batindi enfin continue c'est trop dire hein quand même il y a eu quelqu'un
oyo akangaki Félix na likolo akangaki na pantalon même amata na podium te akwe ya carrière sila pe batu bazaki na kuwana ba garde na biso mususu ebele bazana ko senga mama mat bolongola ba garde bazana présidence wana o bazo travailler en connivence na pouvoir bazo sala nini wana na présidence ba garde na biso a ebele bazo kimbongo même o bazaki tout mais nazo ebisa mais c'est là le truc dans le solo yoka bolimbisa c'est que Fachi à part bokoko na ba pouvoir nzambe asala pe sport asala sport mais yo mona maso azana na ngwane za kamuke po soki soka resista ki te wana andaka ko tala muta be akangi na pantalon so be na yo donc o sopana Facha pigla tali mutonga kitse meloko yo ha mutongo yo ka kuna Facha mati yango do bagarde pe basala ki te on dirait batiki président na ndenge wana non je te dis tobotamaka me mutamutazaka na mutema na ye mission autotikali nango na Congo. Moi je comprends ça facilement. Quand tu arrives à comprendre la responsabilité nous avons bâti bino aux appels na chance aux ala bien inspiré ya moment biso tous ala bien inspiré na sepela na fils mukoko makas beaucoup ont dénigré fils mukoko oh azome la maman banini mais fils mukoko ba koteli likopa banini abalongolier na en tant que national mais moi na Tshisekedi aka moi Tshisekedi a créé mbala moko idéologie tala idéologie ndasanga zo kende na ba parlement de Buna biso afibisi sous IDPS. C'est ça l'esprit Tshisekedi, la créativité. Et pour être un bon créateur aux amakas na créativité, tu dois être bien inspiré. Yangon muni biso to mona kaba makambo wana nyonso facilement. To ebakake soki to keboy, soki facha keboy, muto alobi boy, to ki koloba boy, to ko répondre boy parce que vérité na biso za aka na mbebo. Yangon moni fachi, il faut tout soutenir Mingazali o ya biso bantu 100% congolais o aliazo pouvoir. Bantu nyo soza na monde, congolais nyo soza na monde. Boti kabiyoka yoka de bozoloka o azui 3 millions asali boy nous mutu nyo so botama na vie pour na ba corrompre été. Jama Kabunda prouvé biswango. Félix a prouvé biso yobi mbongo bonyo Félix Kabila proposé rien que pour na zoaka e bembe à Tshisekedi. Même Jamar Kaboun intérimaire a possibilité mais pourquoi tout boy parce que tous en a mission oyo bakoko na biso batindi biso tous en a ordre oyo ezali enseignement oyo Tshisekedi a dit si biso lobi que bozala boye moi je vais intervenir na kanabino yango monti lelo toujours ko résister botika biyoka yoka bomutu lokola bokechu na kosenga ba combattant o bazana poto so bomonier bo betaye bo corriger si babola kise bo bete na bolingo bozo betaye mais bozo ebise ke tozo limbisa yo mais tozo corriger parce qu'il faut bo bouger na nous moi donc ça vise wana de visser te formons le fandie na mutu o katumbi azo parce que katumbi azo zo na considération te bazo zo ka mutu amafinga babi que ce va payer $1,000 $2,000 à koleka kofinga ça veut dire oza considéré en tant que instrument d'injure oh yo boke choza bantu ozo telemela ndeko na o bantu pour nous soutenir katumbi pour nous avoir pouvoir na mafingo yo zo kofinga mais yebaka ko perdre guerre wana eza guerre moko oyo et qu'on risquait même et toucher même descendance na yo parce que malédiction ya Congo eza makamama sécurité beaucoup kwa Congo eza makasi mingi soki bozo telemela milimo bakufi bazo kunda bango injustement na ba fausse commune bebaka ke milimo na ba travailler na butu baza armé na biso na monde mususu so bomoni chaque fois to insister to dire que ce toujours pouvoir to kosala ba cérémonie za pour to calmer ba soldats na ba wana to monde ba kufana baza ba soldats so ba travailler na monde spirituel boka nsateke to zaka ba combattre esprit na so ba combattre la tabiso eza na contact na ba o batika biso ba o ngwanda bwaka na fleuve du Congo ba o tout Kabila kundi na fausse commune bazali wana bazo continuer combat na biso na ba Tshisekedi. L'Afrique du Sud bokete pourquoi Afrique du Sud a prévu pour je crois enfin il a dit la agenda ya opposition
na éviter bokete point to ko kota ba bêtise ya ba irresponsable politique ba bêtise ya ba tout moko baza sans avenir politique baza même na père moko spirituel politique te yangano moni bazo ko se retrouver eza cop na bango bazo luka basala poto kende transition na Kabila ba se retrouver ba kota na jeu. C'est ça leur problème. Eza ba bêtise biso to ko kende biloko ndenge wana te ba bimisa Martin Fayulu na bango wana complexé à politicien quoi Martin Fayulu azanga base azanga même argumentation azobake yaza soldat du peuple to tu amouze Kabila soldat du peuple to tu appelles Martin Fayulu. Ce sont des bêtises. Voilà, je crois épuiser matière nyonso liée à l'actualité, mais bino to pesa ba trophée boye la pija marque Kabund ba trophée meilleur CG du Congo. Boye la trophée ngana sengi binongo. Pour na menga ko tanga Jean-Marc Kabund na niveau nanga na menga ko tanga na moni ki yera meilleur CG et bino ba trophée bozona ba trophée te bo pesa Jean-Marc Kabund. Boye ba trophée belé bo bakisa force. Parce que baba valeur à bouiller faut pas protéger on baza mingité la RDC devant l'argent muta ndi matam la na catch bobi catch voter mu ke yana to tambla nango mais bazo ile ba mbongo ko so ba amer lokola ba olenga ko yi bo pese ba trophée et on sera bien na ba cadeau so za nango so la na 3 parcelles jo moko Kabila Kabund et ça eloti ça va renforcer esprit na pour bata boy bazala c'est formidable hein? Kabund est vraiment formidable et je ne sais pas celui qui reçoit le sous-secrétaire général en Dengwana, mais pour l'instant, c'est Azam Tumoko. Na syndicat. Combat na 4 ya parti na libanda ya parti. Na résister. A résister na ba. Akon liba ko teka parti parce que na gitaka guerre na 4 parti. Le besoin nyoko langa. Libanda ba do proposer nga boy na do kendete. O le bo protéger nga, bino ba do menacer nga. Aina possibilité ko teka parti azu ba mbongo. Masali angote vraiment Azan talent politique très pur très pur là où bien taillé à yebelo kwa salaka aza protecteur na biso munene na kati ya parti parce que na âge aza nangwana na responsabilité à memi non même la politique aza munene trop la politique a munene makasi Azam Tumoko vraiment bien inspiré. Il y a un ça que on a dit. Au moins ils sont ça la politique na bolingo, ça na souci baninga. Dieu va vraiment beaucoup t'inspirer. Donc nganae to solo là comme des amis, to solo là comme des amis. So il a essayé na tuni pe makambu. A epsina tem moment je pense c'est ça bolingo. Donc assuranga benda que trahison et royal souci côté na niveau ya secrétariat na biso assuranga makasi elo ngana ngaka yangwana na ngwana. Merci Fumu et monsieur Sili ngana saluer bino nyonso donc ba salutation vraiment très spéciale na bino tout na ngara bino trop na ba assurance ba message na bino nyonso e komelinga to ko renforcer nga bo prier pour na biso kala kaka donc bo prier pour na biso et ça facilité toujours ba makolo ou mati ba moto tout ça exposé donc à tout moment tout peut arriver mais bon prier pour Nabiso et ça la bien et puis merci na Dengi Mayar Montana Dengi Mayar depuis Suède merci na bakolo chaîne ba muso ba bakasa chaîne za yanga na moni ba France ba benga Allemagne bakasa za chaîne nanga ce n'est pas ma chaîne na sala pas batu donc na les collaborateurs na tindika chaîne na batu ya papa bonheur hein? Donc papa social Rife Kisombe na chaîne ya batu ya Papi Kelly hein? Donc Papi Kelly les associés Papi Kelly Wumela na Rife Kisombe papa social voilà bangondi bakolo chaîne nga collaborateur donc mais na ko servir bino pour l'intérêt kaka général. Merci, je crois tout kutani très prochainement mais na pesi un mot de la fin na Fumu Sabata to clôturer entretien ya lelo. Bon na kanisi kutu batebele ba aussi déranger pour na numéro na ngai ba ke Fumu pesa numéro beaucoup bengaka na préfixe à RDC 243 81 665 04 66 okozonga facilement et na lingaka bino mingi na pesi ba combattant na biso nyonso mbote ba o ba lutter pour na ko défendre Fachi ingeta. Merci beaucoup.